tofanda na kasi moke pa miel poto longwa omoni nga mpaka nde naza boye naza moto naza artiste musicien nabeti ndule nayebi ndule nakochaka ndule soki na ye epa motu na otala ba qualité na ye na otala ba faiblesse te nga na otala ba point qualité. Ah, Dieu a faible koto, mais bon, ba qualité ni naza na wala na ba qualité bon habité, na osale la ba qualité wana. Ngande na obi na osale la ba qualité, na koya ko exploiter yo na la kiso e pa batu. Olobate ke tonga zaki na artiste miel de son na ne na longwa. Olobate ko Constanta e loko tete loko makasi salama. Nenga bimaro awa na fudisi. Tindenga na ya na miel na fouille d'ici et ça qui a fait na ya mbongo ba visa ba mutu et là problème te ceux ba memi on sait que ozo mérité ba memaka mutu ozo mérité na voyage et ça problème te mais yo oza color orchestre osa nini partout batu bafandaka basiejaka mettons kolo orchestre azopesa makambo na yo osala nini. Ok, mpaka parlo à présent de la team Wata tomoni na moni na tele vidéo mo boy qu'est-ce que la team Wata mais yo mo ozo na oyebiso na na team ozo ndi maté depuis au panza te ça c'est un frère ou à na grand cœur ayebi comment ko pardonner, ayebi comment ko supporter, ayebi pe comment ko fanda na batu ko traiter pe ba humain. Tout le monde a na berère na ye, berère oyo mututu azalaka nango. Mututu pas na ba petit défaut na ye. Mais kolo te ba vie ba ko pesa pe courage. Pour mokonzi mboka pa obeta on to buka ngona la poule ga yotonda. Plein et tonda na supérieur na pesa ya hérité Watana bien concert na fa ki faire na beta pour la souka parce qu'on a créé ce polémique entre faire et créer nango polémique te baza des personnages différents baza des personnages bato faire ba olo bandeti nini oyo yo kaki qui fait go la hérité place on a hérité par abeza bato ka ça ine bato faire Joga sa ine mutafere Joga sa cérémonie yo nezolo batro Joga sa ya linga ba problème na supérieur la poule comprendre Tinda bilo rebelle na Kinshasa partout dans le monde et comment histoire au Tinda mbongo et comment ba soda au Tinda ba bilo on a pour na Congo et comment ba problème. La RDC, on amène les colis à Lubumbashi, Kinshasa et Kolwezi donc. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bonsoir. Vous êtes partout dans le monde, vous êtes en train de nous suivre à travers cette émission Star Alaï présentée par le vôtre Yannick Wenge. Moto Atonda Nakibonzambe. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cette émission tournée ici à Afrique du Sud, précisément à Johannesburg. Mesdames et messieurs, à travers cette émission, vous savez bien, tout sur la actualité. Mamamo et les gaga, Nambo Cannabis. Sur ce plateau, j'ai un grand plaisir de recevoir pour vous un ancien train vivant. Il s'agit de Paka Lingomba. Avec lui, on va parler sur l'actualité. Torobeta li solo. Moi, ma parcours, en tout cas, dans cette émission, Beau tenir biso rigerte torobeta masolonio sauf rien. Merci beaucoup et joyeux anniversaire à le boss Mohamed Moleka Kolon Tuku. En tout cas, c'est bien mokolo alelo eza mokolo na yo oko fêter libanda ya mboka Afrika ngele. C'est bien la paix enjoy na mokolo alelo Mohamed Moleka le seigneur de la ville. Et pourquoi pas après Simbote na obed Nzau Noela NG Business Agence Yassir pe à solo. Merci beaucoup na Chinois Kayuma, merci beaucoup encore na Yannick Munkoua, merci beaucoup encore na maman Anon Lokelo, motema c'est-à-dire que Mouzu puissance vraiment quoi. Merci beaucoup à mon ami Erzumbayo, pourquoi pas na Jéré Sentoya. Merci beaucoup maman Lobeka, maman Angèle Luamba. Je suis avec mon invité Paralingomba. Bonjour, Ozaboy madame mon émission.
Bonjour, Yannick Wenge. Comment vanda wa auto yaka Mais oui, que na yaka kaka. On a la question vraiment koyate to zala na question où eza basé na nous. Mais nazo ya ba activité nazo ya ko kolandela makambo ya boulot. Nazo ya ko sillonner natala ba stade, natala ba salle nini o eza capable na ba grand concert les sous pour na tonto ya na tant na institution musicale internationale na mokonzi mboka e moko poto obeta esu ba grandole para na tuni wana nani ya na konza na orchestre la team to ya Elizabeth so balobi mokonzi mboka mutu nyonso to yebi mokonzi mboka seki les abeilles yo ninga to lobela oyo bon émission dans ambiance yaka na ngoto kende na nle tozo kende tuni okomo bato ba otala biso ba yeba yo po yebi kuna résiliation ya contrat de Jesila ezaki contrat ngo ko évoluer te na ebité contrat na orchestre na chaîne nini Kin France Télévision bambote belé na bayambi ya Kin France Télévision bambote belé na Dr Kinkani bambote belé na Guilain Kapongo, administrateur intelligent, bambote na ba bon séjour place aux alliés na Kinshasa, bambote belé na Alex Mulimi Mokonzambo. Yondo PCP, bambote belé na Changu, le général, bambote na place aux alliés, bambote belé na Maître Liseze. Merci. Paralingomba batba oyeba. Orchestre ni nous travaillons na minute ezanini parce que na travailler na groupe T, nazo travailler na motute mais naza awa na lobela auprès ya la Poulka na lobela na CG ya la Poulka. Ozonge pegite watanabi. Nazala na déjà yonde oza branché. Orchestre non panza orchestre ozonga yami. Mais wana nyonso tout eza déjà ba passé bato baza informé déjà les mosu pona sida qui paye pas miel sous panzi sous neto okaki ba ki ka tozo évoluer na normal oya ba miel de so pour panzi orchestre moni to fanda na ka se moke pa miel poto longwa omoni ngampaka nde naza boye naza moto naza artiste musicien nabeti ndule nayebi ndule nakochaka ndule soki na ye epa motu na otala ba qualité na ye na otala ba faiblesse te nga na otala ba point qualité ah jo aza faible koto mais bon ba qualité nini aza nango aza na ba qualité boye na bite na osalela ba qualité wana ngande na obi na osalela ba qualité na koya ko exploiter yo na la kiso e pa bato oloba te ke tonga nzaki na artiste miel de son na ne na longwa oloba te ko constanta eloko te te eloko makasi esalama ndenga mimaro awa na fudisi tindenga na ya na miel na fruit du sud ezaki ka faika na ya mbongo ba visa ba mutu eza problème te soki bamemi o se ke ozo mérité bamemaka moto oyo ozo mérité na voyage eza problème te mais yo oza chroniqueur ya ndule o constata eloko te so constata te toko sauter na biso po nga naza mopepe na biso faito sala mais yo mope fa ko constater lisolo ni ya mien on a mis de son par ici mettre de son peso balarte so boka na bobeba na banini yake na yo zonga yo tika tala na baba yo kimia yo ifa ko tala nanu ke lingomba mpaka aya na miel awa abeta miel concert oyo ezala réussite concert oyo ezala mama na concert ya réussite ba concert batutu presque bazoya obeta sikoyo na basali wana na oya miel bino bozaka boyebi ke aya miel na son na makambo tu na lumière na salle
batu epesaka mwa makambo ezalaka na image eza mwa concert oyo epesa mwa devoir na mutu to surtout mutu akobeta na salle wana ka ya miel eleki kasi eza problème te mutu to obeta eza salle oyo ya mutu to aza capable na producteur na loué akobeta makambo nga asala na miel de son ye paza na yebi ke to na ye kita ton nazalaki na mwa to te nga na yebi soka ke ton nazalaki na boostaki ye na lamusaki ye akomaki activé malali orchestre kufa nango orchestre daya et daya nango kasi te bongo oyoka eso olobela nini. Mesdames, Demoiselles et Messieurs, comprenez vraiment, c'est l'émission Star à la Une, surtout, sauf rien. Tu peux sur la team Wata après retour. Malgré au cas de Koufa Mebabi, au longo la paix ministère, M. Sou, ne s'arrête pas la team, mais on peut au longo la pas batamiel de son. Et après, c'est on va tirer dans Congo, on va voir. Mais kasi ba voix, eza bango ba longo pour ba voyager te. Si vous avez un passeport, journaliste, il faut avoir une question où ils apprécient. Au tout niango, ils ont apprécié. Ils ont l'information où ils ont ramassé. Ça veut dire, ah, il faut poser un coup de sola na bango et ça va bien. Benga ton ba rumeur que non basenga ba la ba passeport ba ni après ba o tchabatu na misusu mais siko est-ce que nga problème na ngeza wana chef quand même au moni au pesinga suki chef nazo sala na miel ba musicien o nga na sélectionnaki ba misusu abi ba petit nanga ba misusu abi ke ba manka respect ba misusu alobi boy. Maintenant, il y a sa raison, état que color orchestre. Au Sahani, partout, tu vas faire des sièges. Mettons, color orchestre, ils ont sa makamune, yo au Sala, nini. Ok. Par rapport à la team Wata, tout le monde, na télévision, qu'est-ce qu'il y a dans la team Wata? Mais yo mo ozone na oye biso na na team ozone di maté depuis au panza c'est un frère au na grand cœur ayebi comment ko pardonner ayebi comment ko supporter ayebi pe comment ko fanda na batu ko traiter pe ba humain. Tout le monde dans na berère na ye berère oyo mututu azala nango mututu paza na ba petit défaut na ye mais kolobela makambo nga nazalanga je préfère mieux d'être avec à côté des héritiers na malamu na mabenae que kozala na batu mosupo je vis avec les autres na batamike na yebi pe batu on comprendre na comprendre pe batu c'est pas important en plus na ba âge vie ba âge pe makambo pe musu ozolo ko sala ko bina eza nango importante et pas ba miel les aki kaka escalier escalier pour appeler ko la musaka ka image na eba pe na o booster na eba pe que vie comportement na ye moni na mokili nzambe awa nzamba pambola ka tout le monde dans l'immédiateté azopambola wenge azopambola yango moni batu fo bazaka na cœur ya moleka Mohamed batu musu pe bazana bantuku bakolon tuku mais bazana cœur te kozana la eza koyeba ko partager te nandimi nanga te ke Mohamed aleki ba homme d'affaires tout na South Africa awa na la nandimite batu baleki baza mais yaza na cœur koleka batu baleki wana azana motema aza tout proche
ya ba frère na ye na pasi na bisengo azo soutenir vitesse que pesoka promettre azo réaliser mais ça na batu mususu na mboko oyo akobeto pe mupepe aotala ke jo azo leka na ye azane pe mandia te mais andimi vraiment beto mupepe pe na chombo nzoka eza pe bien kobeta mupepe wana ponga pe na ye bandenge ni mupepe ngo. C'est Charlie Pakali Mungomba, mesdames. Omoni makambo to vivara na se ya moi to vivara makambo na motema malamu ngatangu kije ezopesa bulu yeke naza parmi batu na benga na chombo no solo la pona na linga ko kabwana te na bi force nini ya okabwana yaka batu mususu batombwa na kaka ba misu bakitaka depuis fano mo biso peto kendaki meto luka to zonga ko kabwana ezaka bien ko gérer pe batu ezalaka bien ezalaka bien ko luka ko gérer batu mais batu wana baza batu oyo mutu na mutu aza na baposa aza na badésir aza na baide baza na bavision peton baotya o président yo miyebaka ke nga naza président mutu mosusu akobuka na likolo aza na lar te baorefere kaka na tobenga président siko so oza président maboko makasi oza ya baforme ya bamomed moleka te mpe nayebisaka nga mo nayebisaki moleka obala mpe vrai momi po soki momi mosusu olingaka obaje wana te momi no vraiment nzambe omoni couple na bino nzambe opambola yango po soki nzele mosusu banzele oyo batalaka ke nasimbi mbongo yango oyo ezolongo ezokende Merci beaucoup, ancêtre vivant. Lingo Mampaka, to betalon liso la concert à Wenge. N'habite sur osa déjà awa. Ngongo monaki atana ba production, ndenge Wenge musique 4x4, ndenge concert on betaki ezaki nde nini. Yo mona ronde ni parce que yo posa mwana yo mona ozana mwana we don wa koko à centre à Wenge. Bon, au moni déjà na ndenge veneme bandai ko bongama. Wenge koko ratete. Eza nango full te. Mais koko ratete. Bato ba s'attendre te na ba jugement. Boko juger kutu te po. Bato ba répéter tant moukié. Tant ya séparation. Eza vaste. Bato ba koti pe na ba tik na ba on na ba style na ba nini. Siko po ba zonga lisu na ben. Eza moi passe mais dis-moi ba présenter batou et logo oyo batou bazaki nango besoin ba mona eza nango tante ke yo fando ko moloba o wete wenge kotika la wenge fallait bien ozo ko corriger na septembre na ndimi te ke fallait o bimisa langage wana nazaki na eta na oya en avion et na aéroport na mona kié nenga voyager pour que mikili nandimi te ke akokozwa courage wana ya koloba ko ye a prononcer ke na ke corriger nandimi te tozalaka bagiste vrai tozalaka mpe bato tobanga nzambe ye publicité ya concert na ye abandango avant erataka kutu c'est que soka beti ne peza te kaka pona wenge te ba vie ba ko pesa pe courage pour mokonza mboka pa obeta on te obuka ngona la pulga yo tonda plein et tonda na supérieur na place ya hérité watana bi concert na fa ki faire na beta bona suka place na créer ce polémique entre faire et créer nango polémique te baza des personnages différents. Bata des personnages bato faire ba lo bandeti nini oyo kaki qui fait rigo la hérité place la hérité par abeza bato ka ça ine bato faire joka ça ine muta faire joka ça cérémonie yo nezo lo batro joka ça linga ba problème na supérieur la pulga comprendre alors lingane ba problème te obede nzao
nzau ya baobede aolingane baproblème te Morgan Lizeze Lizede tozokende naomona Angèle mère alobeka zobanga Luamba yo nzoka ifoza no kimia ba oya osalo bien ba lambi yo ba façonné yo mais loko a obanda obwaka bwaka misu dato longoli yo na calendrier FC te aichela sana e bango tu ba oya émission ngeko esila tokenda na biso na po émission za elengi mabange ya ko cha tufuma merci beaucoup de continuer RJ Mbayo toujours na ancien très vivant donc toujours sur là toujours sur l'actualité musique le logo kendeni là bakangaki ye wenge beti façon musique ezaka na ndenge bakala hein ke ndenge musique ki ne ba minute oyo na Congo eke malamu eke otengama to eke ni ba arrestation kotoyo ba makambu kotoyo na ba lisanga pesu kotoyo makambo na fanda na André Yamdu na Mekato, André Mekato avant-hier kaka na obi eza na ngondole so epe za beze za ndole so epe bakangi ya solo aza mutu ya liboso te eza kutu te ke o bakotelaki ye bangi bakrimi biloko biso koyokela susi yango wana ke banga babare ye mao bakangi eza normal pe bakangi kutu ya normal asali pe krimi te ya famille kutu eza bien bon faire le mana makambo wana ata si mois na ngomuka obima continue ndule na na solo vitesse ezaki mais za sustain na neza za pasa SP yaki omoni mutu moko te yango mona ata ne ba shaki musao bazalaka il faut bazonga kini o comprendre na webisa docteur Chiko bosola na shaki il faut zonga kini c'est important aux ala pembeni affaire poko oloba pe poko oloba musa unaebika ko oloba ba petit musu pe bazawa na ba jires zamba ba japonais mais ba obanga nde ba yela na ndenge shagia yela eza différent tremplin ya koyela ya ki camaraderie eza trop différent o comprendre tolandela na biso disque so disque mona mutu aso aza na kasho so disque ezaki bien préparé bete pesa makambo ata zaki na kasho eko beta papa eko beta tangu disque bimi na sake mission moko bona bia ba bureau baza prudente faki pa basalisa artiste ba émission faki batika na disque azwa temps ya obeta ale ba préparer bo bouquet siko be émission ya grand émission pour pesa maka c'est que disque obeta ngo vraiment te dynastie yo mopo yebi akutu na yo kango na kini na yo ka banzembo moko neti na barumba nanu makambo ete mais siko yo zo tunanga yo kutu chroniqueur yo zo lo ba pe bien que awa nanu oyo kiango te balanga jinga na ko lo ba menga ko na lo ba na oyo kango moko ape na oyo kango ezobe na zo yo kango ezobeta moko disque zaki nango bien zaki pe ko ya déjà na puissance arrestation na yo promotion eza ko to arrestation te o comprendre ba Hervé Kimbadi parmi les restes ayebi ke za nango pe arrestation te ayebi ke za nango makambo mutu nyonso tu oyo otala kaka ke za André Mekato makambo wana eza André Mekato te merci beaucoup j'espère que on est ensemble avec vous bozota la biso partout dans le monde à travers cette émission tozala Charlie Pakalingo Mala centre vivant de l'eau na la team Watanabe pour la team Wata pardon programme ya la team Wata ezande nini oyawa sur programme na bango to baramoza oya boeto bon on a ma solo muso akati ya privé mais na privé pe na zo ko inspecter na tala ba lien nini eza approprié pour na supérieur
la prochaine na ba contact mususu mike pour na koya obeta basali ya minene na kati te fo hérité wa beta sal wana mais la beta o pesa polémique na mboko fort tarabina fila ya longo lango mais hérité ko beta wana te na bokasité le président King Kabo hérité beta kana baba na bokasité ya mbanza bomoko toujours together eza sans polémique pour so mbanza zui charge ya makambo c'est que Johannesburg mobimbeza ok ah oui ah ba baloba fo hérité beta kana baba hérité ka baba basala minena ko kate yondo zoloba ngai te ah beta na sal wana te basal o eleki wana déjà na retrouver kutu basal oyo eza na ba capacité ya valeur ezaka ba mythique bongo ya place ya bien na moni na ba place ya ba studio ya makasi o toko déplacer na mouvement mobimba na artiste na ba ingénieur to na biso pe to fandi awa ata 2 mois 3 mois tozo salande album awa esili na ba ingénieur ya Kinshasa boye na bango boye na sud bo silisi bozongi na bango na bord déjà na moni ba contact minene ezali wana na opesa rapport et pas supérieur na ndenge ya vitesse so nga mona zongi makambo za kitoko makambo za bien ba salle o eleki wana oba eleki ba Orange Gouv eza bakabeta nde wana ne nanu wana nenda wana na ndenge ya valeur na stratégie et la place moko ya on dirait ya rep moko ya coulisse ya mbanza toko organiser on mbanza rep wana ya coulisse wana etonda na mbanza pamba ka ya rep droit d'entrée zate au ah droit d'entrée zate mais attendez ni ata 150 rand ata 200 rand ata 100 rand. Merci beaucoup vers la fin de cette émission on a habité paka batba tala biso tala biso belé message to li loboro lo balanini le président Mohamed Moligo tala biso le boss obed nza ou tala biso ba joka sa cérémonie ba gérer saint-toya ba lobi ba chinois kayuma ba tala biso siko message ezani poto kabana gérer sa isa boss life baka kwa mukuru Dr Chiko bambote belé na yo place ozali ozolanda biso Kapongo, l'administrateur intelligent Patrick Kalala, Yabakalala, Bambote na place aux alliés. Message na bana Djoubek, bana ya Afrique du Sud Mobimba, na yebi ka mouvement na ekoma kapate. Mais na bana kapa tout. Boye baka cette fois-ci mouvement tango zoya egoyati kapa. Bandule ya minene ezobonga mapona bino bana ya Johannesburg. OK, mois prochain miel de ce pas en coupe. Bon. Afrique d'ici déjà ya watate. Afrique d'ici déjà ya JBT ya werate. Afrique d'ici déjà ya bina filete. Oako ya na bokasite na ekaka. Mais nane tozoyebela makamango ndenge mboka ezokende ba gires toyaske bazozela na bango te bazozela nde la pulga supérieure vous comprenez ba ngunda mvuando bazozela la pulga cérémonie Jokasai bazozela na bango supérieur FCC Miniku Aïchela bazozela le patron humble Alex Moulimbi le millionnaire humble Alex Moulimbi Yaba Moulimbi Yaba Alex sponsor de cette émission mesdames et Fandi awaza Bluetooth eza cadre oyo et bongi na bino tout bogota l'émission zala na Panama ozala na Londres ozala na Belgique ozala wapi Hollande Suisse Kinshasa tango zoya il faut beta ka lisolo ya Bluetooth il faut tout na Bluetooth faut ba memo na Bluetooth pour na Bluetooth ndo okutana na mbanza bomoko toujours together so ika ko fandi no na manza okosa no so lokote
mbanza pambe ko komiso fatigué na kolia na komela na elamba na nyonso ozongo ka na mbanza obosani kutuka na ngana kende Dirba na ngana kende Cape Town kaka na mbanza ya pamba ozomona ndeti je ozomona neti nini mais makambo ezoya il faut ba communauté et géramaka pa ya batu oyo baza na esprit ya bomoko boye po ekendaka bien ouais bambote na opesa kaka bambote ebele so na obi papier na ope écriture mobulu bambote ebele omona bato bazangi bambote ebele na Paris na pesi mbote epai ya mapinga aka mapinga Patrick Ebinda bambote na place ozali na Panama Gérardin Suika Chinois Kayuma bambote ebele na supérieur mokonzi ya mboka la Pulga place ozali bambote na place ozali bambote ebele na Dadimola Francis Dibaya bambote na place ozali bambote ebele na Yanjora olingi na pese mbongo mbote leader américain bambote na place ozali bambote ebele na base logistique ya Bola Thierry Abusa ya Yangoma Adelensiala wana base logistique games dinganga bambote na place ozali bambote ebele to mekolandela pe papier oya omona ngo pe pesi mbongo nzambe me batongo tu bango yo kaka deya bakena bango André Mekato bambote na place ozali Hervé Kimbadi ya Hervé na yebi ke o chake za offrande 3 fois King Kabo ozam na esprit mabe Jires et Issa ya ba Issa ya ba Jires bambote na place ozali le général Changu non to fêté na yebi ke to fêté bambote na place ozali bambote belé na Laurent Yando bambote belé na légitime maire Togo Télémapeti et monsieur Sila Raboeton dirait Bakoka. Merci beaucoup, mesdames, demoiselles et messieurs. Ça n'est fini pour aujourd'hui. C'était pour moi un grand plaisir de recevoir pour vous Charlie Paralimungomba, ancien vivant. Et merci beaucoup à le président Mohamed Moleka Mbanza, toujours Bomoko. Merci beaucoup à président King, 3 fois King Kabo, Moutassa Mamamalamu, dans Moutassa les Atta, la route de Coloté. Mesdames, demoiselles et messieurs, merci beaucoup à Joe Kassai cérémonie. J'irai c'est toi, est-ce que Babi habillé micro comme ça va privé vraiment. Le président King. Kabo. 3 fois. 3 fois boss, 3 fois président, 3 fois king. Mais Namboko, vous pouvez tous na bayane qui kinia. Baza, ba homme d'affaires ya mokwake. Baza me bana batu na bon baso isara. Ça c'est au micro za yo, même alobeza yanga. Na yebi ke na ko kabaler mosusu mo le kaleki. Mais bango bazo mériter pe bazala. Na place na bango so i domaine au kabe la bango te mais na ndenge ya respect opesa ka bango ba homme d'affaires ya mboka o ya makasi Yannick Kini ya bambote ebele place ozali bambote ebele na jackpot bambote na place ozali artiste musicien jackpot bambote na yo bambote ebele na Muzala Trezege Muzala ya ba Trezege de midi bambote na yo place ozali bambote belé na maître Chakal bambote belé na Mimi Kayawa na Cape Town bambote belé na Kamuchi Maser na ngai nazoya bambote belé na Patrick Nyalisa ya ba Patrick bambote na yo place ozali bambote belé ebele na Muzo, le disciplinaire. Cédric Muzo, bambote na place ozali. Olinga go nager mais esprit réfléchir et zonginga mbangu ka Muzo. Cédric Muzo. Bambote belo ebi voyage au Toroya liso autour Toroya po nanene. Toroya po to e ba ko fandisa. Ba masa na biso ya matonge na ba masa na biso ya bandan le balobaka Bes Valley. Oyebi soki totika bongo eboma oyo eza nango pays ya mboka ya bapaya na biso na bamaster wana ya bapomba toyaka oluka
déjà kaka kokabwana ana ke bamisu bayaka boete bamisu bakenda boete l'air moso lipamboli ya mutu moko ya Base Valley eza nango nde awa parce que wera ça grâce à elo en lobana mais simba ite bo te omoni eloko wana esengaka bato baza esprit bato bakoya vraiment na âme ya kosala likambo wana eloko wana eza eloko moke te eza na bamort bato bakufa ce n'est pas facile bolongola bato esprit ya ndeko na bango moko boye babara na guerre wana bolongola bato esprit ya mutu moko bakata pota il faut bato baza ba bon parler so kiga wera bon parler baza te ngande mutu na ebisio wera lingaka yo lobi wera ngaka sala mais ngana ebisio ngo na télévision na ngolu ya Nzambe na tie Nzambe liboso donc toya boye na mokonzi ya mboka ekosalama. Merci beaucoup baga obi ekosalama musala mingi ezala koto po bango nde baza bato bazala baza na moi victime et pas bamasa na biso matonge nde to ndenge na lisolo ezalaka ke bango kutu moto adaya bango kutu boy to sola mingi koto yo po kuna musala mingi vraiment ya osala et ozalate. OK. Nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup à cet vivant d'être venu. Joyeux anniversaire na président éternel na ebigo na mbanza nazo kana baseso ndirezo il faut comme nango royaume po président éternel afanda na comme un roi na royaume mbanza bomoko mère charité comme un rien afanda ne tolanda chemin po bola moleki trop. Thank you so much. Merci Baka d'être venu. Merci beaucoup Mpakalengomba d'être venu donc en cet vivant. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci beaucoup à Cédric Mousou Puissant, Joka cette cérémonie, Morgan ZD, FCC Minikou, André Mekato. Merci beaucoup Kabarebe et merci beaucoup Selenga, mon ami personnel. Merci beaucoup et à Iber Moulombe, millionnaire béton. Balobi Hervé Kimbadi parmi les restes. Et merci beaucoup à Kabarebe. Jires Issa, Jires Toya, Général Tchangou. Merci beaucoup à Laura Yando. Et pourquoi pas Igengouro. Alex Mouli Mokozambo, ça dit bon CP là. Bon se retrouver dans place à Kitoko. Bluetooth. Alex Molimbi Mokozambo, Awa Masanga Kitoko, Bitumeza raté. Place à Kimia. Awa Kimia. Aoye Kimia. Tala kutuga électricité ezo kende mais awa to ofandi kaka Molimbi Abalex Kimia Mbanza bomoko toujours together. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. D'ici là, portez-vous bien avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao.